Mbote balingami bande balobi o kufa pona mobile etali. Moi suis nyonso za ndako libala tesali toy. Mambo kuta na ona vie mambo to mona to yoka to bikara epesa maele donc epesa yo maele. Même apôtre Paul a solo bala makomi que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Mibali ba bebisi mitema ya basi mibali ba changer basi etaleli tokomi na lisu mosusu ya komona ya mibali pe mabala malheureusement indépendamment ba volonté na biso balobi ko kufa pona mobali etali. Pourquoi? Parce que tu dis que moi c'est mi pesa encore à esprit. Ce qui n'est pas du tout mauvais, mais côté mon source, je détruire mon coup. Tout ça a bonné. On a gars on ça conseil. Ça prendre à laisser conseil. Ils ont la force inté. On a répété ko côté à batu to le balabatu ba sala mabe. Mais ko fungola batu ka maele. Maman, yumzoza ndako libala. Maman pasteur. Yeba ke so okufi lelo inana pa remplacer ko bosana yango. Ah oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Balobi après tout. Moi si so akufi après un an, il faut remplacer les problèmes parce que au bureau l'été péquicité. Même la Bible épaissie et fixé tenté. Au moins des fois ça la peau à bala. Papa dit na bala kufatika maman viko. Na mona bandeko na mona ba image ya maman na kana kimukolo. Je me suis dit tiens. Yango koko kitoko bwendene. Do baloba benda liboka pilipili sur le silade. Maman na après liwa mo mobile na azalaka nano. Ouais azalaka nano. Matikala obala soute. Mama sikatenda. Tant papa na bande makufa. Maman na tikala bande ototka ba sango maman na bala te basé belé faute de temps moyen tout temps ba kombo izate meto yebi belé. Kibo maman. Mais bizarrement curieusement ba maman so ba kufi bazo remplacer bango si facilement et nangonga moke. Et on a ekana rappeler ba maman linga mobile na yo ndenge bible lobi. Mais so kufa pona mobile etali bisote parce que to bika singilete ya so moni que au vanda bongo boko la bana gloire à Dieu mais so moni que nzoto zo senga na place obika hypocrisie aussi plus sabato mama bala parce que ndengo zana yeba ngo que lelo yo so okufi n'est-ce pas ça un aba bossa na yo chango na mutu na yo ba maman pasteur boy ba ende bozana so bokufi ba remplacer bien après un an. OK donc olanda ba pibo ba salela ko wana te kolanda ngote wana yana onka ba mascarade nalandi tolanda biso nyonso ndeko na biso ndeko Israël mutombo alobi ça fait quoi si la femme attendait 10 ans après les déçus encore la mort de son mari. On a posé ndeko Israël mutombo question, ça fait aussi quoi si l'homme attendait 10 ans? Parce que dans mobile ça na ba feeling moi c'est pas ça ba feeling différence exacte. Science et le but est que baza différent ou encore moi c'est dans moins long azali bende obanda za na misuni na nzoto na makila na mai. Donc si la femme pouvait attendre 10 ans ou encore si la femme peut attendre 10 ans et que ça le logoté et même l'homme aussi peut attendre de ce mobile rose laté de tout comme moi si on peut rose laté
Mutombo lobi nzoto nyonso epelaka ndenge moko te. Na lobi papa. Ya papa pasteur nde epelaka na ba étincelle à moto. To bimisaka ba larve ya volcan. Eza ko pele ezo bwaka ba moto, ezo bwaka maboto, ezo lela nkema, mampuya, na tuta, na beta, na tuta. Nzoto nyonso eza nzoto papa. Obengisaki Patrice Mubianya ya plateau na yo awa. Tango azo presto bando sa matanga papa na abetaki yo. Na lelisaki yo. O lelo ndeye bébé. Parce qu'on va se contenir te. Pour nini? L'œuvre du Saint-Esprit. Passer à Marcelo à terre à Bisso. Tu vas se contenir. Ce n'a au balité. Ferme les cœurs. On lui me sent au sungayo. Au fukama. Au bon de la robate la yo. Si vous avez bateau baoté à Bisso, on va incapable de retirer mamou, bon baoté à la missa. Si vous avez besoin de pratiquer tout nandeneni, net nandeneni. Si le Saint-Esprit a goko sunga mutu, ko ede mutu. Kopesa mutu makoki ya ko fermer les cœurs. Soyi bandimi. Oh kutu baza bandimi simple. Ba ko fermer les cœurs grâce au Saint-Esprit. Combien pasteur? Combien mutu azote? Ce qu'on m'a dit au bino boté, biso bino mo ko ba capable de saler la ngote. Donc il va le biono c'est pour éviter le scandale. Bino bolinga ko ya na ekobo, bino bolingo yo kuna bakangi pasteur na mwasi, bino bolingo yo kuna ba filmer pasteur. Est-ce que mambozo lo babozo réaliser ngo? Ce que tant pasteur ate ya biso. Que to kanga motema. To sambele mo santo sunga biso. Siko combien yé moko? Il faut kanga motema senga mo santo sunga. OK. Do bandimine ba robo. Bandiminde nzamba pesa ba makoki yako surmonter ba posa yako se contenir mais ba pasteur te soni mamba soni makasi mamba soni ya mawa opona préserver ciel pour battre la ciel. Nangi maman Gloria lobi kuna a décider bala pour battre la lola. OK. Ba célibataire ba mona nzambe te Ba célibataire ba sana ba posa nzoto te. Ah mais franchement Sony Sony makasi. Eza pasi. Eza mawa. Certainement ba maman boyoki. Wow, kufa. Pona libala etalika ye. Onyo sobo mona pe boko yoka était abino. Et ça passe mais que voulez-vous? Ainsi va la vie. Na monde au moins souvent comme na ba commentaire. Ça n'a so moi. Nyo so bo monde bo changer batumi tout. Parce que ma solo na moi sina sika. Bazo bima. A commis Seigneur, si l'homme de ma vie actuellement Aza na libala na mwasi mususu, j'ai pris que cette femme meure au nom de Jésus. Bota ba prière bo mosali sabatu. Bota ba prière bo mosali sabatu. C'est vrai hein. Na moni on a ba commentaire quelque part. Bota niveau. Évangile échangé. Bato bazaki sincère ote bato bonzambe. Ozabanda kisa. Botande ba ko bebisa mitu ya bato. Ba ko déformer kondima ya bato. Ba ko bebi nzambe. Jugement. Ya bato lelo na habité et Sodome et Gomorre bien. Et vous allez rigoureux na niveau moko na habité. Pour comment expliquer pasteur azote ya bato? Ba ko mi baté là. Basa le kobote. Bako ene kobote. Bato babeteli maboko. Parce qu'à Bali, na mauvais temps. Na mauvais moment. Balobi que nous eza pour se préserver. Pour quoi yate, pour filmer, pour ça mabete. Le se mambote abiso za mambolo kuta. C'est que zala nango possible était muto mi batela. Do botika biso to sepelisa nzoto. Yango remix nzembo magoda ezobima. Eba pasta balela magoda
na mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kweyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto koyo bikisanga okitanase pozwe esikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable ardemment tu m'as rendu invincible naliwana yo tokomindela santu lisekwa na yo tokominde balongi se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui.
azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki mbala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko